Associé yo yo, associé nanga Yesu, associé yo yo, associé nanga Yesu. Baninga na kimanza mendenge babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tunité to bomana, webi pebi no pe potonapoto boalo yenge mekas. C'est-à-dire na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi ça zemi. Pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele. Keboyo mama, alege boyo lele, tobine la gangolo na hosana, kebo alege boyo lele, poto na hosana, kebo alege boyo lele. Merci fidèles internautes de www.potonapoto avec la mine d'eau Mosakol. Donc c'est moi votre humble serviteur chinois noir, donc l'homme des idées le plus folifieux à chaque instant, et mes pensées sont métamorphoses, les mannequins de la presse congolaise. On est ici tous dans le cimetière à Nécropole, donc tu veux rendre hommage à Sœur Miss et Marie Missamo, Binomoro Bozomo Lara Neye Bakbasebele. Donc tout autant ça micro n'a pas interview là-bas musicien là-bas tout baza donc va intervenir par rapport à Marabou à Marie Missamo, donc à suivre. Ouais, bandeko balandi ya site na biso donc ils a passé na mamato a na visika ya Marie Missamo, donc tu veux rendre hommage donc tout monde absence c'est ba musicien chrétien de Belé, donc natana moko a confrère nanga. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment s'est présenté dans micro na biso? Ouais, ngai Emmanuel Essanga moi de la presse, il y a Congo le Noir News TV. Ouais, ndeko ngai donc tout monde absence c'est ba artiste et musicien chrétien awa pour na rendre hommage na sœur na biso Marie Missamo ou salape mingi pour la musique congolaise quoi. Donc elobe lioni tata. Bon, et ça il ngana passe ya liboso po ba misuso na moni awa baza juste ba fan quand ba yepe ou assister na événement ngo. Tout le monde présence, il y a des journalistes, il y a famille, puis il y a orchestre. Mais là, ça passe mingi, les musiciens chrétiens, puis il y a pas si sous les cas. Tout le monde qui frère Patrice soit chargé à Makambwango, mais les lopes frère Patrice à mon année, on les salue vraiment pas mingi. Pour y avoir mon condiam CC. Donc après peu que ça la moi association et organisation moi boyer c'est un bangon sur bazala. Mais le quoi tout le monde présence, ça monte ça se passe bon. De éviter le quoi tout ça dans cimetière peut-être même sous ce temps on se retrouver qu'on a la salle de martyr de Romona bango. De rolo baloba trop te poto éviter so peut aux ala kuna mais et le style vraiment moi passe mingi total à événement boyer ba ata musicien moi otaille. Merci beaucoup mon frère. Ouais, merci toujours continuer toujours dans cadre ya rendre hommage à Sœur Marie Missamo. Tout ça na moko ya artiste et musicienne ya groupe ya Sœur Marie Missamo. Yemo ko se présenter na micro na biso. Bonjour. Bonjour papa. Comment on a Sœur Bénédicte? Sœur Bénédicte, tout ça moko ya artiste ya Marie Missamo. Et ça il binonde ni comme on a absence ya ba artiste et musicienne chrétien, ba artiste et musicien chrétien mboka na biso na koya ko rendre hommage na la Miss Marie Missamo. Et ça lui passe parce que la Sœur Marie a zaki na bolingo mingi. Supposons que Sœur Marie yene moto awane koya kota la Sœur Mora kufaki. Est-ce nga kaza la absence? Point d'interrogation. Et le côté zanga bolingonde ezate. Salamouan Choka bana poto bazolanda partout dans le monde bazolanda yo surtout na Paris na mon Steve Kuzangi la mon ami privé bazolanda Salamouan Choka et moi a capella ya Sœur Marie Missamo. Bosekanga te pona zanda Biblia na maboko esikanyo sona kokende pona Pasali Nzambe oyo baza kote biso tango nyose boyebite nini oyo Nzambe asela bango po basela kaye
okomona ngai ntango nyonso na nzela kaka ya eglize oyebi te nini oyo nzambe asalanga mpo nakendaka eglize. Merci beaucoup na super. Ouais, merci, toujours continuer, toujours en moko ya ba sœur, ya groupe ya sœur Miss Marie Missamou. Donc bonjour Yaya. Bonjour papa. Vous se présentez dans micro na biso bazolando partout dans le monde. Nga komona nga sœur Julia. Sœur Julia. Et ça lui on dit comme on a absence ya ba artiste et musicien chrétien nyamboka na biso na courant d'hommage na sœur Marie Missamou. Bon, nga na yebi nde na ya boye na ya kuta bango mais malheureusement na écoute bango te peut-être bazana ba empêchement quelque part mais na yebi te so baroya. Sœur Julia, est-ce que au sala somo chwaka par rapport ya hommage à sœur Marie Missamou sala mo eloko moko ya la Miss Missamou? Pardon Nzembo. Bon, Nzembo associé yo yo associé nanga Yesu associé yo yo associé nanga Yesu baninga ngala kimanza mendenge nini atinda kimwana na ye moko asopa makila ponga na bikao to signa contre la makila longue vie. Merci beaucoup. Donc, toujours continuer toujours na courant de hommage na sœur Nabiso Marie Missamou. Donc, toujours que la bino va interview à tout courant de hommage à Tomonia, tout ça na l'été à Kanda, passer à l'été à Kanda, tu rejoins Sima. Tout le monde peut le président et la groupe à sœur Marie Missamou peut te rejoindre Sima. Donc, je peux aussi donc interviewer mes collègues, donc mes confrères, donc journalistes et puis intervenir dans le micro à suivre donc. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com. Ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tuni teto bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. Tadi na personne no ba mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi. Pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.